Au télé-réalité, aux chambres à liboso, tous en a 4 chambres awa. Kuna tu chaka ba maputa, blamba ba africain. Tous en a chambre ba bébé balali. Télé-réalité. O eska ba chaka ba bilamba, kaka na chambre moko wana. Tous pe eska ba sacoche. Ba sacoche ya Sereneda. Ah, biloko ya malili. Mwena pesa mwinda eza te. Ala sapato. Toza na télé-réalité tokota pe na awa boye na toilette. Toilette nende bi toilette yango wana. Barmoire. Balai de beauté toza nango awa. Kaka na kati ya toilette esangani na esika ko brosser monoko. Esika ko brosser monoko. Awa ba essuie. Awa esika ko sokola mai bino moko bomoni. Oyo eza toilette. Na esika ko sokola mai tozaka nango mibale. Télé-réalité. Tobima. Na boma pe mwinda wana toilette. Toke kote mosusu, hein? Toke ba kote mosusu, hein? A salon. Pesa mwinda. Ah, na salon. Awa toke na salon toza na couloir. Au Vista classe abana. Ndenge mbula ezali auti akoti atia yango wana. Ah, salon. Salon na salle à manger ba papa na ba mama ya mikolo. Maya a assisté à cette scène et a déballé ce qu'elle avait vu en pleine réunion. Ah, na salon. Abuta ma filme moke na nde. Toza na salle à manger. Salle à manger. Oh, ya ba parents. Salle à manger ba parents. Là, toza na big. Couloir. Je n'en sais trop rien, je n'irai pas jusqu'à la cuisine. Au cuisine. Au moins, il y a tout mapa. Armoire to chaka biloko. On est sur cuisine. Moi, une cuisine. Ah, microwave, tout ça, na cuisine. Télé-réalité, bolingi, baya mwasi. Parce que là, moi, basani, au poubelle, voilà machine à basani, au poubelle à mokenande. Awa richo na biso to lambelaka. Awa pe mo armoire. Awa pe four na biso to tumbelaka biloko. To funga na kati ya ariete. Na pesa bino mwinda. Na pesa bino mwinda na bota na kati. Télé-réaliste. Ça ne tend pas des émissions. Hein. On présente seulement, c'est tout. Hein. Voilà. Évitez-moi. Ce qui mouille d'ango et opératé pour l'année. Évitez pela kanango ya moko saka nango fundo hein. On a to tia pour na regarder hein. Pour regarder fort abato bien. To meka. Évitez poignées opératé oh. Ça c'est ma crève na kati. Tia kablo to chauffer. Toujours la cuisine hein. Ah, le salon à bana. Est-ce que tu as comme la frigo? On va tirer la télévision, on va la chambre. Si on a la télé. Est-ce que maman qui n'arrive pas ça?
Mama Queen. Oh, ndeti na hôtel. Wapi. Ay, skanga moko le kuru yaka. Na ripasaka. Dans la place na ripasaka. Ba isu ya pembe. Tozaka na ngwe bele tango mbula po ezaka pasi biloko ekauka. Ba uniforme blema monsieur ezali ska na ripasaka. Bo moni Ferrari. Bo moni déjà. Ah ouais, ska ma Queen na ripasaka. Bo moni déjà faire à repasser. Oh, penenda kwe ici à moi si. Eza eska na ripasaka eza musika te na salon ya bana. Kaka nyonso eza na salon ya bana. Ba biloko na bango ya basketball bazwaka, ba coupe banini. Eza esika moko wana kaka couloir okei na salon. Oh bon, c'est la télé-réalité, abonnez-vous, hein? La chambre moko ya. Dans un 4 chambres, moi chambre à liboso. Bah non, penza batia bango télévision na malili. Balingi malili. Moi, bilamba. Dans un 4 chambres. Chambre à liboso, boulangette, bomoni bien. Boulangette en moi. Awa mwa couloir lisuskota ba chambre na bango. Awa sko bathroom ya bana. Bomoni kisene ya ngakuna msuswana kuna. Wana ezeka na isika kusokola moko. Me oyo eza na esika mibale ya kusokola. Eza na oyo yango wana miroir na bango na oyo awa. Omoni esika basokola monoko. Moni, télé-réalité toujours. Oh, chambre à misato. Ya bébé piou-piou. Tala sache moi popina ye. Chambre à misato nga bloko eza nango mingi te. Eza kamwa bilamba ba uniforme ba tchaka moko po akende kozwa kuna. Ya chambre à misato na bébé na ye. Bébé ne mawa. Ouh là là, oh chambre moussousou, yamine. C'est magnifique ça. Chambre moussousou yamine. Ya bébé kiou. Chambre moussousou, mais oui, c'est différent. Chambre moussousou angwana, asatanimbe tout n'est très bien. Moi bilamba moussousou azwaka moussousou na armoire. Na chambre yamine. Yango wana. Après, awa toza na Landry, mes amis, eska tosukolaka bilamba. Ozomona ba savon, ba bilamba pe akongumba. Mususu tositongumbi, awa eza garde-robe. Garde-robe moko eza na couleur, moi basi pa repasser. Na moi parfait ya bébé Tutu. Ah là là. Ya garde-robe ba munene. Ba bilamba musu ya mwasi. Wataka na ndaku babilamba papa banoyo donc nyonso eza kongumba ape toza na toilette apa bomoni oyo na sami no liboso kuna ezalaki toilette na douche wana bamikolo asiko eza toilette yango moko moni machine ya bilamba. Machine à bilamba, est-ce que tu sois bilamba? C'est bon quoi? Est-ce que tu sois bilamba, même si tu aurais passé te tchéwana? Il y a un peu de Australie. Je armoire, au moins bien armoire, on a bilamba salité. Il y a autre bilamba, c'est bien moi bimisi dans sokolité, on a pas sokola qui a checké il faut que écoute. Armoire c'est quoi à Londres et en Gona avec ça qui bino. Les armoire minene. Pas ya moi si na bimi. Eska na ripasaka na komi kobima. Omoni? Na komi kobima nanga. Na nakisema pe moi libande. Moi frigo. Salon ya bana. Na komi kobima. Libanda boze na bendari. Baya mwasi. Omoni eska atendaka bilamba. Libanda nanga.
bomoni nsima ndako yango wana kuna esika natandaka bilamba baya mwasi natandaka na nga wana kasi natandi libanda na nga yango wana banda mwa banini esika totumbaka nyama libanda na nga ya moko okoza nopose ofandi na yo nasono esika nasaka bilanga ekauki malgré kakuna tiaka nasaka bilanga bapo wana bapondu ebimaka ekoma omoi te mwa nzete ya pondu banzete ya pondu ebimisi matiti mpona oyo nyonso bapo mpo tokomi nelanga esika matembele ebetaka wana mwa nsima na biso yango wana bapo nyonso tolonaka les amis omoni yo abonnez-vous obomoni bavalise wana tie na salon ya bana eza kotina na fi baya mwasi ya kotina ya baorphelin fo bozalaka mpe na ta ya kozwa mwa biloko botindelaka bato ya mawa bato ya mawa baza na kati ya mboka na biso na Congo na Kinshasa Lubumbashi Bukavu nyonso eza babilamba bachemise bapantalo biloko ya babebe baketika ta na maternité bakabolela bango semaine prochaine abanzi okende kini elata 6 valise bobosaka kosalisaka baorphelin te nakomobima na ngai nakomobima na ngai bimi na ngai